Bonsoir les champions, bonsoir, bonsoir mes amours, je crois que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Yaya rando professionnel au Karina Loka qui alinga ki rando bashito shite oya lobi oya lobi oya lobi boye bande konanga bomona Magali azo jouer infirmière Bakali azo jouer docteur et Karine Pandora azo jouer Karine Mokondi. Donc yenda za malade azana besoin ya aide ba pesiye ba propre misini ba solo misini par rapport donc bo landa rando professionnel oyo na seki na bikete likambo eko aussi la beauté to partager yango ensemble bande kona ngai moko na mokili et otika ko sa nini les mots et otika okabwisaka biso te donc rando oyo Karine asengaki bango baya na rando professionnel bomoni basali rando professionnel bakali alobi akokotela era parce que era la camarade na ye ndenge Karine bakotelaki epa baninga na ye pa okotela era sans ayoka soni ni bobenga ye mokala pourquoi parce que aza camarade moko loyal aza loyal epa moninga na ye era. Donc bandeko sans plus tarder TVza radio te bomona bino moko na bilili makambo o basali ya somo Magali lobi français donc etc. Donc bana Congo partout dans le monde entier. Écoutez, suivez bino moko bobosa na ko like ko partager te. Bye bye. Niveau, moi je vais rentrer là-bas chez Dr Bakali. Il y a quelque chose qui va passer là-bas. Je vais voir. Je suis la secrétaire de Dr Bakali. Aujourd'hui, Dr Bakali va ouvrir la roue, le livre. Il va, je sais même pas à quoi il va passer, mais moi, j'ai rien ajouté, j'ai rien à dire. Je sais pas à quoi je vais parler aujourd'hui, mais moi je vais être à côté des docteurs. D'accord. Je sais même pas, je suis secrétaire. Un peu ça. C'est ça. D'accord. Ne soyez pas trop en retard. Hein. Tout le monde le sait. Era, c'est mon ami. Era, c'est mon ami. Bisota va jari mi oyo to la loyale. Cela veut dire quoi? Nago bunda pona era go bunda pona nga. Mais ce que moi j'ai fait, ce que moi Prince Bakali j'ai fait, mutumta tinangate. Nana mutumo taza derrière nga azo tinanga kende koloba tete. Je suis responsable et père de famille conscient, je sais de quoi je parle. OK? Tout le monde a répété. Même président de la République, tout le monde ne peut jamais être président de la République. Et nous sommes au général. Et ça peut diminuer pour tant que président à Longwaka, général fonctionne à Longwaka comme colonel, Atikala toujours général. J'ai fait cette affaire na conscience nanga, nazo sala yango po ezo concerné nga, pour la monique commis des trop. Na pesa une différence jour wana. Era abima na effort na ye, sa effort ya musicien. Ami bimela ye moko ndeke. Ngai Bakali na bima na sima musicien. Pona ye ba na po kombo evanda, pona na sala ka chronique musicale na yamba ba musicien ba fulanga. Eza différemment na ya era. Différent à era. De ya za na monde à part, nga bien za na monde na biso. Biso na YouTube, to ala na ba guerre na biso na bon YouTube to ye na mona TikTok to ala na ba guerre na biso. Eza ndenge mona ya era te. Nga muta fula nga za ba musicien, era muta fula za ba musicien te. Donc à goti nangate, eza pratiquement impossible. À goti nangate. Mais na zandesko loyal na camarade nanga. Adé, on est plus fort que tout seul. Quand les faiblis, l'autre est là pour les soutenir. Dit-on. Bah, français, oh, kokate, oh, mama, batamayele. Paul, beloko, faux, amtamayele. Bon, comprenons en toté. Adé, on est plus fort que tout seul. Quand les faiblis, l'autre est là pour les soutenir. Nazana doit soutenir camarade, nanga, era, pe, ana doit soutenir, nga. Mouton, on va bien mukala na ye. Eza kofi, eza héritier, eza inos, eza wera, eza ferré. Oui, on dit à travers Moussala Nanga,
bapesanga mpe makambo parce que balana makambo ndela kuta baona makambo bafulinga suna makambo mais le reste nana muto nakoza mukala na ete Congolais a comme ça réalité non réalité et puis bino bato bovandi ke bozela tozozela pe Madame Karine oza patience na biso kotala ba commentaire te tala par rapport à préoccupation ye na moto sur la poto peso solution okipe ba commentaire te yeza réponse par rapport à question no prozaki agitation nazalaka na moso na moni bato agitation wana agitation oyo ozalaka nango ezalaka yo te ozala ya koluka yango nosala makambo na inconscience mpo omona motu nyonso neti aza na se na yo ata bato batanga baza mayele koleka yo il faut sala makambo bafanda ya kimia mpona kobanga yo te bafanda ya kimia mpona kobimisa osoba bala kinga sali bolimbisanga nde bozala se bokina banganda nde botiaka baloyenge wana ngai nazalaka bongo na miso naza na charisme te mpo na nini elekelaka ngai likambo wana epimisanga makasi mibele bakimanga mpe mpo na agitation na nga mpo na kisitoshe tokopesa yo awa naza na kisi moko kisi oyo biso esi tomeli nalingi vraimen atomba charisme vraiment neti bapandolesamba liboso ala charisme omeli bakisi ebele yo ifozwa mokinja dose yo ifomela mokinja dose oui ok edenga vraiment parce que mibali balingaka soki bazala basi pour la première fois aussi moi salakisi mwa charisme moi sa classe moi na bonne éducation ngai nazalaka nango te bango na crème oyo soki kaka omoni ebandi kosala bateni mokinja dose ozwi obana opakola yango awa mosoti awa nazosala obana kotutuka te nazosala ordonnance namoni kisi moko bakomi awa namoni kisi moko bakomi awa Madame Karine mpona solution ya vie na yo ozalaka na bacamarade mais okendaka kotonga bango na bambwa na yo mpona kotrahir bango apres ozokosa neti oyebi eloko te lobelongi na nzambe wana nde nakokaka te nalingaka kolukela bango deja matia mpo nayebaka kaka tokobebana na biso wana nakoka te wana bango topesanga kisi minene mpona makambo wanaomela mokinja dose ok charisme vraiment nazala nango natonga bakamarade na ngai te namoni moko bakomi awa nyonso ezobima nyonso oyo ozobimisaka eza ya kalakala mpona kolakisa na mokili ke yo nde ose victimize mais en réalité mutu mabe mpo ya sika nanu elobami te na ngamba bakamarade moko ozala na bango likambo wana elekelaka ngai dokta nalingi kolobaloba makambo oyo eleka na ngai na bakamarade na ngai nasobimi awa namoni yo ozobimisaka docteur nakoselo te boza mpeso be te merci beaucoup tielanga un peu de citron merci beaucoup un peu de citron tiamwa citron na mwa nini na mwa miel mpona kosu namoni awa bakobi ozobimisaka mike kiaza numero 1 na bango nyonso mais ye moko abengaka complexe ya mwasi ke complexes abengaka mwana mobali influenceuse bourri de naissance numero 1 koza bourri te elivre tozoloba wana nde eza kaka apesa elengi mpo nayebi ke ngai na yebi tokobebana kaka na yo ofinga na ngai ngai nabebana na bana bato soki tozala motu bien nakoya kaka koloba n'importe quoi na bakalakalo nde mpe tobima na ye na bakinshasa yango yango wana kaka eza nostalgie yango nazokumise kaka naye tokobebana nakoya mpe kaka kosabola ye eye mpe aliaki makila surtout ke ayaki na ndako na ngai nakoloba kaka nalambaki biloko natiaki makila comme d'habitude mpo ngai naza expert ya kotia makila epa mibali so baye kotalanga so dizoke baotika nzoka nde
donc alobi na ngai ke makila yango ere nalambaka soki etoki microbe esilaka yango déjà. Merci beaucoup docteur nayebi na titi moko so namoni awa namoni olobi na ngai ke oboti oza na bolingo ya papa ya mwana na yo oyo nyonso osala wana eza badepression baémotion yango wana oke kolinga na pays voisin solution nango yango oyo komba kisi nango tulamicine pro. Papa ya mwana okompane na lobi papa ya mwana na yo ozalaka kaka bolingo na ye ti lelo oyo ezosala yo nyonso eza dépression na baémotion. Alors oki olinga na mboka bapeya bavoisin mboka bapaya kisi yango eza tulamicine pro. Tulamicine pro ozala mpe tula musi ya zaza synonyme ya tulamicine eza tula musi ya zaza donc omona pasi te akokimo kaka yango na solution yango eza na centre médical na biso. oyo nasi na mboka bavoisin wana msa okotikala ko docteur nalobi nakangata ye parce que naokoka te papa mwana nga alokisaka soni mosusu mpe nazalaka na ye boye azalaki na balok atinga soni mosusu mpe ya influenceur lokola nga alokisinga mosusu yango namoni awa oza numéro 1 oleki bato nyonso ndenge yo olobaka ti mais namoni jelima kokonzoni auti kozwa trophée atikala kosefante teke numéro 1 azwi trophée mpe aza na moins de 1 million d'abonnés te aza na moins de 1 million d'abonnés te mais azwi trophée epuis atikala kosefante teke aza numéro 1 soki oza numéro 1 fallait pas ozala na moins de 1 million d'abonnés po yo nde numéro 1 ya bato nyonso jelima ye wana numéro 1 te asefantaka te mais azwi trophée epuis aza na moins de 1 million te seke numéro 1 na yo eza ya kwanga na makayabu likambola mpe ya dokta na mama secrétaire elekelanga bato nyonso tuna fingaka na tiktok baleki nga na baboni baleki nga na babone ngai babone nanga bakomisaka mpe na 500 000 kate bakomisaka mpe na 500 000 kate bamikala nazobenga na bino ebanaa bino nga nazala na babone ebele te babone bayaki epa na ngai namoni awa bakomi ifo obangaka mingi Ségolène oyebi kongo Ségolène namoni bakomi na livre ifo obangaka mingi Ségolène ifo obangaka mingi Benita ifo obangaka mingi Saratola ifo obangaka mingi Joujou ifo obangaka mingi namoni mpe Magaline Omama boya aza secrétaire na nga na tanga kombo na ye eza bakombo na moni bakomi ifo bangaka mingi Mama Kongo eza bakombo na omona awa ifo bangaka mingi Mama Kongo bandeko nanga likambo na singa Karim Pando ezala bakombo esili te pardon okoloba ifo bangaka mingi Chantal Bola eza bakombo na omona awa il faut pesa merci mingi na moni bakomi na Jessie Melenga na mwasi na ye Claudie Diasuka na Marlène Kasanga na Docteur Bakali po bango nde bazongisa libala na ona era makomi ekomi nga te awa namoni bakomi ere azosala jalousie te ere abetaki okangeli porte epuis olandaki ese malu prochain livre nde tokopanza lokasa ya basango awa namoni bakomi ozotinga bato na yo po balobaki bakali mokala ya era te mokala na Kinshasa ntango tobengaka mokala eza mutu oyo akendaka kobengela bato basi
eza mutu oyo batindaka pamba so eratisala otinda bakali te eratisala otinda bakala somela eloko te eratisala otinda bakala bengele mwasi te me na kati ya kikamaraderi mpe okobengela kamarade o mwasi okosomela mpe eloko mpo rendre service eza mabe te réponse na gloire wana docteur kanga livre ekosisa balivre nyonso lelo te kama merci beaucoup po bandeko na nga boyoka docteur likambo opesalaka mpasi parce que nafinga mwana mwasi moko boye azalaka na tiktok alataka balubuta 1m83 la maman de médecin cheveux beaucoup nafinga ye liboma alors que natikala komona ye na poto te nakili mwana mwasi wana nazalaka mokala na ye amemisanga sak alatisanga elamba naza ingrate envers mwana mwasi wana nakoma kofinga ye lelo na poto alors que namona ye te nasala nini na likambo wana mama secrétaire likambo wana eronjanga yango nafingaki ere nyonso natikala komona ye ata na poto te me na bakili ye muta amemanga na mutuka aliesanga alatisanga docteur nasala nini mpona pandora parce que esalaka nga mpasi nde nafingaki ye me nga moso navandi nayebi ke jus na ye eza na mongongo na nga elamba na ye nalata sapatu na ye nalata sak amemisanga me naya kofinga ye na poto natikala komona mwana mwasi wana te me nafingaki na tiktok zela na kanga miko wana fungola miko zala bendo mai na makolo omoni tonga oyo eutaki Canada oyo comme oza éléphant na bendo mai na makolo tie basekele multimillionnaire marque d'habillement Jika Joyce na bendo na mai na makolo balubute nde sipando alataka lubute ezotungaka makasi namonde nakotisi yango tonga ezobendo mai na makolo omoni oyo tonga ekoti ezobendo mai na makolo binene boye yoka babasket yo olataka babasket na tete yango zala tete nzambe wana tonga ya batapeini Canada oyo tonga Canada batonga moderne nazopeta mai na makolo niveau 2025 2025 collection nouvelle collection na pento mai yango pento na mai ozoyoka te na peta yango ndano yo mai yango ezosila te kosisanga tisi oyo eza cher yo encore makolo nanga mpenza makolo nzoko na okoka te kasi nzoko yoyo nzoko yoka nzoko oyo kosilaka te nazopeleza ebele mai efanda na makolo mbula ebele okanza esilaka lelo malembe wana basiansi ebele mai na makolo na tata balubute nde bamakelelo mama balatanda bapandora kuna banyokolanga mpona balubute te eza batango ata nazofula opo esalaka moto tungango epesaka mbota ekosala bongo te docteur ndongo obeni tia makolo ezala na se kuna se makolo likolo tia bongo avandi apansaka makolo zela likambo mosusu enga naloba tellement que bibe bakoma okimanga nakoma osala balage na opanza makolo mpo bamona te nakoka makambo yango makasi oke nakokaka nanga tina yango oyo mondi natinga makolo likolo mai nango okozwa yango nkusa maka toto mopanzi oka naloba mpona balive mama epi wi oyoki mokusa osali makasi okelo te Donc, ça c'est quoi ça s'il vous plaît? Ça c'est le tapis, tu ne peux jamais bouger. Les gens ils ne déplacent pas, c'est ça. Le tapis là, tu ne déplaces pas. On a bougé. À ça au tapis. Au tapis national, il y a des espèces trop gentil. Il y a un rôle Nezani. Rôle Neza a bougé des places Moro Kaka. Donc il te met de Londres total là. Docteur. Rappelle ça au capi ça là. Là c'est ça. On a
Libabe monumental. Docteur, opesi nga vraiment idée na olongolo. Waka. Nazo na okubi bale docteur tala. Parti national. Tala, tant susu yo mnen. Omoni partout au bazolo banayo toza partout. Ezaki ozoke no yoka masolo ya bakoya kotonga osala kisongi. Ezaki partout ya bien dit. Oh, je comprends aussi que maman secrétaire pas dans kati. Nzambe. Seigneur. O kati na longo kana na paba. Namonaki parati ya bastar atindeli ngai demande awa bolukela ngai na atindelaki yo parati ya bastar Chantal Bola soki azali obengela ngai ye naza na quelques secret médical oyo nakopesa ye. Allô? Bonsoir. Docteur, merci beaucoup pour ma tombe. Surtout pour la couture. Là, on a compris une belle boîte qui m'a Il fait la sauce fingée, il fait la balle. Il aime ta ça qu'on a été bassé. Docteur. Yassika Eza. Ah, il fait ça. Ah, fond là. Docteur, au erreur, moi, je salame au bloqué, bah bloqué mon. Et ça y était. Et ça va administrateur au fond après. Ah, on raté. Bon héros, on continue. Et puis, dans les cas il faut les sous. Aux anciens mois la moitié. Na mona contrat na ona balance ya gade melika mundi na motima magaebo. Deuxième point, voilà point 1, point 2. Qui au capina otila bolingwe ou melagate. Donc, comment répondre à eux? Parce que ma sapate aussi dans Coca-Cola, tellement que ma collègue Nzoku, ma collègue Vimba Rai. Na boa kama na bansega po esa la mama soulage non sona la tiamo. Siko ni kama ki okapi na bolnoa na ko. Ala sega moi ça rien solo. Ne, eza ya lokuto ko so na la shifu. Moi la ta ka bloka fo. Na lo ka yo te mama secrétaire na pando abulata ya buna so mbaka ya fo. Ma ko na ya tellement 45. Jona boka maka. Si parce que capina bonita comprendre na yende pas la bino pour bon que la solution ni bal batika ko kimanga ni bal batika ko bakina na bambika yango na ye pas la bino ndika bambika ndezo swanga makasi ndika bambika comment na bakolo balaka kina na bambika ezo lekela ngai na mwana mwasi na finga ba tunyo surtout na réseaux sociaux nini ni ngana sana bambika. Bon, que la solution, pardon, maman secrétaire, ma collègue, bambika, si là, ni balinga, bambika, pardon, na lembika, bambika, oh, les autres qui me seront bali. S'il vous plaît, maman secrétaire, n'a pas biso, docteur, bon, que la solution. La sanité naza solo naza sanité mobile baya kosala nka bavisite bakei bango nyonso tu baleka nanga bafilme nanga badekolanga bolukelanga solution napesaki yo déjà traitement eyebaki comme ya eti akufaki ozasolelo okosala te apart traitement napesi yo boso esimbi nango te docteur na oya esusu awa nano mais eti déjà akufaki luka nzambe bazomona badrapo moko ezokota te wana ya Israel ezokota badrapo nini ezokota wana bato baza baadministrateur bazomona te nazomona badrapo te oyo eza linete médicale yango asalala te yango drapo bachinois bino boyebi colonie boyebi bapays oyo ekolonisa chine bino bachinois onga chinois chine eza indépendance tango na 1949 na 1949 oyo chine eza indépendance bino bosala chine ezala colonie
japonais. Bino siko tant Chine eza indépendance en 1949. Bino bozala nga chinois. Babolole otambolaka partout boyeloka bata maboma koluka biloko na fulu bolia bomeka bata maboma oyo boniko boya lisusu rando professionnel likambo naza nango mama secrétaire nayebi kolata te. Ça fait 6 ans que naza na poto so 7 ans Luka Jika Joyce wana marque d'habillement ya solo akolatisa yo Jika Joyce yene akolatisa yo kolata lokola ba chinois wana te omoni ba véritable chinois eza ko bayebi histoire ya Chine nga naza chinois autorité morale yo oyebi date ya indépendance ya Chine ke Google merci bon nde nalobi ko bango luka wana Google aseto na oloba na tali na makolo ezala colonisé par ba japonais na makolo na ngai oyo nazalaka nango. Est-ce que personne lobi na ngai nakozwa vraimen bilamba ya tai na nga na makolo nzoko nazalaka nango nazalaka wana makolo makasi na Jika Joyce okozwa nyonso eza na bato balata numéro 100 babimbaka nga surtout likambo makolo nde mama Karine batindeli nga demande moko na tuna yo awa balobi batuna batuzo question ndenge nini Blaise Maweta boyaka otanga tindaka message pa Miriam eleka ndenge aboyangaka mpona makambo balobaka ke naza salite naza propre te etout yango aboyaki ngai nga na bande kotingama ye me nasala tu yango nangaka salite nde mibali nyonso bafingaka nazala bambika likambo bambika nde ezoboma ngai mama secrétaire bakini nangaka mpona bambika esilaka te nayebi te nasala ndenge bango nyonso tu bazaka na likambo moko kaka bambika kaka na salite kaka yango bazokimaka ngai en plus dès kisitoshe nanga nalobaka lokola motali il faut luka mutu moko azala secrétaire ya malonga ablokaka mpenza badrapo ezanga ntina wana na couloir mama secrétaire nazalaka mpe na charisme te nalobaka tout le temps eza normal eza mwa comportement bableda ozonga no mutu nakomema kisito na bana nango banda kala nde nakokaka te kolobaka naza situation makasi eloko nde ifo bongisa kopanzaka makolo te make toyebi kolukaka ndako soko ozoseka kopanzaka te lokokima ngai yango wana nazopanza makolo po mibali mosusu nakosa bango te po baya mosusu bakanisi na kosala écartement de gens makasi yango naosalaka bongo nazorode par même temps Joaquim. Na bon, nalingaki na répondre pe la préoccupation de moi comme likambo ya kobloke nga bakali na futa ya ndako na kombo na nga nga bakali na voiture oyo eza na kombo na nga bakali na sola na mire nga bakali na ya poto ya ndambu te na ya tout droit na kofi nga bakali nakenda oluka intérêt pa musicien te po apanzanga makolo aza te mais ya une grande différence de mutu so obloke nga komona pasi te toblokane nde toblokane eza te kobloke nga toblokane na lingala koblokane ça veut dire c'est de part et d'autre toblokane nanga na fongola bafenêtre nango mokili emona ndako nange eza na cave te. Voilà, merci. Réponse de la gloire. Docteur, est-ce que je suis bloqué le téléphone? On a encore bloqué. On bloqué. Na boy choix na on t'a bien fait. On a bloqué, on t'a bloqué. Ce qui vient de côté comme on a fait au monde là. Pour moi que tu bloqué. Oh. Mais là le bar à TikTok il a bloqué ba tout temps. Na le bar à TikTok ceux qui ne combattent pas bloqué ba faible. Ceux qui n'ont pas comme faible alors on a bloqué. Ok. Boyo ça au tapis au bloqué la télé. Tout sur la main ministre ou bien dans la tout. Na tamoli na bouger au capé avant d'aller place bon. Je n'ai pas qui bar na qui je n'ai pas qui restaurant na qui ngamo kaka. Ça va. Au capé tamoli
na bato kaka yango na mono kaka aza touré na ba moto ekata na moto abimelo siko moto ekata ndenge okopaka nakiti Karim nakiti Karim Jongsai wapi Karim Karim kobela na wapi yo nga bakalingi na alakawa na prince bakali mwana roi na alala kofolo mide na lera na ye bomonaka na tambolani na motuka bomonaka les restes ezalaki camaraderie ya poto nga na poto nde naza awa nga na poto nde naza nga bakali mare ami na nde eza era magali lomama c'est ma sœur magali lomama c'est ma sœur Chantal Gola c'est ma sœur mais mare ami na nga elenga eliese era omoni bino bato bovandaki bozela bakokabona topesi bango 3 mois bokozela ti bokolemba yaya acha bana mama moko tata moko mpe bakabwanaka wana mampambo voilà bokozela ti bokolemba bon docteur j'espère que na bana kobongisa rendez-vous ya bato nyonso oui bongisa rendez-vous ya bato nyonso parce que faut clôturer séance rendez-vous nyonso to ezala prêt lobby eza tokota na salle d'opération pour que toopéré omoni éléphant oyo traitement na ye eza traitement oyo kozwa temps ebele et puis lisolo ya era oyebi patient wana era lisolo ya era aza na lisolo ya makasi asalaki 3 jours bakangelaki ndako azwaki bamaladi oyo ekotisaki bainfection makasi na bapumo fo kotraite yango ça va docteur je vais faire tout et puis biloko oyo balambelaki era ezalaki biloko elamama ye na ndako te nosoma chez Malou ok wana toyebiki bon moi je vais clôturer parce que bientôt mokonzi na ngai azosilisa après biso na to tokozonga na live ya Magali Lomama comme ça Jesus my God bayebisa biso mbala liboso me na travaille ndenge nini osali travail na ngai en tout cas docteur tozwaki ye patient moko mwana na ye azalaki mpenza na fièvre makasi natie thermomètre natie na chambre wana 112 docteur bato na yo bazokitisa ngai bamodérateur nokolanda bango te talela ngai ça veut dire pour la ordonnance il y a patient na biso madame Karine j'ai tout rangé et na sali makamunyo surtout ba rendez-vous à bato na classé c'est ça tokotala pour na rendez-vous oyo soye la biso en tout cas merci na bandeko na biso na to balandi biso ozomona eloko moko kimia sans de gros mots en tout cas docteur merci beaucoup merci tableau to leki bien totala par rapport ya bakisi oyo komeli biso oyo plus de 8 kisi oyo tosala ordonnance mpona madame Karine tokoluka totala sikoyo koma ndenge akomela bakisi wana koma tokoyeba totala par rapport ya bato bakoya sika toyeba kote ya bana mibali ezoleka ndenge nini makolo biloko tu tokoyeba yango par rapport me biloko tu okomi nasali ordonnance maintenant surtout ekei bien docteur merci maman secrétaire bon tela vraiment solution docteur
na makambo oyo vraiment nazokoka te nzambe azokimakimanga tout le temps bakosinga mingi donc ofungola misu lelo funa denga na bango nyonso funa tikala na onga moko tia makambo nyonso tu nasali bahoraire ya bato natiango na biro ya docteur biso toana besoin toyaki taye kuna molai taye kuna mokuse eza ya bongo eza mafinga tozorapele motu ndenge ya za mafinga ya la oyo pene eza makeno mafinga molai mokuse monene moke eza ndenge moto aza sanapa mais sikoyo ezala bamike mosusu omoni moke mosusu moto olomoni moke me na makolo atunda me aza na mwa kwisa na mwa bassin libumu plat me bamike neti ya bagéraldine eza bamike neti ya lisenge omo liseke oyo ya okapi bamike ya bagéraldine eza bongo naza secrétaire omoni vrai rando professionnel eza ya babiso oyo oye na biki naza oye na rando tolobaka ya français naza oye na rando toke mpena na basitafisi na bachef lie ya baprovince na biso nga bakali nayebi totoke mpena barando ya bongo yo moko autorité morale na nga na beto tata batableau bosalaki eza ya baje moi j'ai une belle mère naibokoma ngai presque bakali mwana roi défenseur à bonne valeur docteur. Oui, madame la secrétaire. Oh, j'ai quelque chose à vous dire. Ça veut dire... Allez-y, madame. Moni bato bazako bakombo kotanga bakombo bato msute. Neti bana wana okokopesa bango kombo ya bambembe banyau kotanga kombo na bango te pour na respect ya hôpital na biso. Merci beaucoup, madame. Bon, tous autres parce que dans un rendez-vous, vous avez mon ami intime et la Ramsès le puissant. Mon doigt tika bolingo na défaut. Merci. Ma palpite pa loyenga pa meza po era tika bolingo na défaut. Donc no mona ya za camarade na intime. Et la Ramsès le puissant. Atika ba to na défaut. Tozana ba preuve nyonso. Na kela mona e pona so ba matière mususu. Merci beaucoup, madame Karine. Merci, je sais que ce n'est pas la première fois. Merci beaucoup. Moi, j'ai déjà fait l'ordonnance. Ça passe bien. Merci, docteur. À la prochaine. Merci, docteur. Merci pour mon avis. Allez, merci, des gros bisous à vous. Merci. Ok, monsieur Makalilo mama, et pas n'importe qui. Makambo nga bakali nazo sala, ça n'a rien à voir avec la musique. On n'a jamais cité les noms des musiciens. Ok? Alors, ma fan est inconscient ou inconsciente. Makambo etali kombo ya musicien mon côté. Bonga moko na mwana roi. Na ebi ba musicien ou les cabines na lia na ba na melana bango. Merci beaucoup. Merci. Merci docteur. Merci. Na aide na dino non. 50 euros bakayanga suki oyo. Donc mois de juin, juillet, août. Dans un basonga noir na juin, basonga ya jaune na juillet, basonga ya rouge na août. Donc il faut na défaire en haut, na kanga li sous na bino 50 euros ya tout oyo. Na préféré ko soma perruque. Na on la ta perruque qui coûte 30 euros, na poste partout ici que vous allez. Donc soit tu 40 euros, perruque combien yo. Un instant comme ça on a transformation ya la championne m'a dit qui n'a donné quand on fait là. Qui va foumer. Voilà, là la sablure dans la taper. Pour le roi basonga ezali, il faut nini makasi. Voilà, on a la sablure. Ben voilà, au moins on donne. C'est plus que du pétrin. Voilà. Oyo, kumbo nango etoko. Eza 13 x 4. Là, il y a pointi coin. Bon, yango. Donc, ici, quand on a 40 euros, il faut le la poste. Et comme le panne. Donc, la péri coûte 30 euros. Plus 10 euros, il y a poste. Pour la pièce, il sale 40. Voilà. Si manango yango. Donc, les gens, il a normal. Et ça, la valeur, il y a 26 pouces. On a battu la péri. Donc, voilà. Vous commandez. Les péri vaut à 30 euros. 10 euros, et la livraison partout ici au Fanlac. Au Fanlac, en Suède, ça va coûter moins de 10 euros. Donc, il y a 40 euros aux huit perruques. Oh, yo, ça, il y a bamboula, na bamboula. Na la question, cheveux à 50 euros. Ou il fait un mois, il faut na fongolango. Donc, nous allons apprendre à être des économistes. Tout yo. Souki, exact. Pour moi, je m'en perruque. Oh, il y a toko, il bosso, na si marasta, na tokanga, donc tu as des photos. Suivez.
30 € la perruque, plus 10 € livraison partout dans le monde ici. Modèle Oyango. Liboso, Maboko, Nassima, Izarasta. Donc voilà, retour à l'authenticité. Femme noire, femme africaine. Waouh, c'est du pécrin. Pour souci, il y a marron. Il y a marron. Couleur marron. Donc c'est vous allez bien. Bon, mon ils sont mon nana. Ok, couleur exact marron. Voilà, waouh, comme je suis belle. C'est à 30 €, plus 10 € la livraison, et ça 40 €. Avec 40 €, perruque ou million nandako. Passez vos commandes. Oh, il y a marron. Vous soupez, mais il y a couleur. 30 €. Plus 10 € la livraison partout dans le monde ici, les perruques et commis. Passez vos commandes. Femme noire, femme africaine, vite fait. Attends, mon pépé, donc c'est effet naturel. Effet naturel. Passez vos commandes.